Papa, maman, cher, honorable, cher, excellent. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le... Hello la famille, mbote libota nangai. Awa toza liboso ya avenue. Toye kotala terrain moko eza tellement bien. Bozo mona quartier ndenge ezali. Avant to bando tambola, to là que ça quand même quelques voisins. Donc avenue ndenge ezali, quartier ndenge ezali. Et puis air to kokota na kata lupango to kobeta masolo. Na yebi ke belé ba osepela poto mesana toujours ko sepel sabino. Bozo mona avenue ndeza munene. Donc lupango to kotala eza en face ya immeuble o ya mibale o eza liboso wana. Mais tozo tambola quand même pour la relaxa accessibilité. Kolongwa na makadam esika ezali. Donc tiko koma awa eza donc elomo eza tellement facile, accessibilité eza bien et puis il y a tout élément. Donc à tout élément liboso lupango. Donc to bo relaxa liboso lupango pour binomo boyebi maramne koma ebele mais toza déjà liboso lupango. Oiza en face ba appartement donc yo pe soko sombi otongi ba appartement awa ba par rapport à ba prix à ba appartement on se retrouver très bien. Bon toko tana on a le pan toeli awa toza la kata le pan toeli donc le pan na biso eza munene mais bazo morceler ngo par deux donc muta pembeni place ba bidon jaune ezali mutazali partie haute tozo teka eza partie à ciment. En place bomuna na simawana bota ba voisin pe likolo kuna ba immeuble ezali na ba appartement toujours na ndenge ya système donc il y a des appartements ba luaka awa toza na commune na Mongafula na quartier CPA Mushi oyo na lembarate koloba que quartier CPA Mushi eza le premier beau et un quartier vraiment résidentiel il y a Mongafula. Donc, awa liboso a déjà mtazali, déjà mtazwaki. Donc, le pont nabiso ezo mesurer 12 mètres de largeur et 15 mètres de longueur. Nalobi bien. Le pont nabiso ezo mesurer 12 mètres de largeur et 15 mètres de longueur. Donc, mutuwa ko soit place au bomoni ba otonga na droite wana na ciment. Donc, liboso awa. Donc, a nyon soit terrain, nyon soit total oyo. Mutuwa ko soit yango aza na servitude ya yemoko, il y a 3 mètres sur 13. Donc voilà un peu. Ils ont pas moulaï, batumi balé, bakaboli. Donc ba voisin autolaxek bino bangwana ba appartement awa eza cher. Et puis par rapport à emplacement oyo donc soko tongi ba appartement client mon côté à reboya ou à désister pour na kozwa ndaku na yo. Donc ndaku quartier eza kitoko makasi. Et 12 mètres sur 15 oyo ba chango na prix à $40,000 à discuter. Na lobby bien na quartier à boy na dimension oyo bati yango $40,000 à discuter. Donc à toza na commune Mongafula na le plus beau et joli quartier à Mongafula hein otolobara eza CPA Mushi les la meilleur quartier ya Mongafula. Donc $40,000 à discuter, terrain eza plat eza non loin, il y a macadam emplacement eza kitoko. Bonne chance à tout le monde, merci.